Nzambe azakaka Nzambe oyo atanisaka tongo mpona mikolo nyonso. Des fois ntango tolamukaka nayebi te soki moto na moto amitunaka ke nalalaki ndenge nini mpe nalamuki ndenge nini. Bien-aimé, tongo etanaka mpona motu ya mabe na motu ya malamu, mpe motu na motu ayebaka ntango tongo etani nini akoloba. Bien-aimé, fo tozala éveillé meme na kati ya bavideo oyo tozali kolanda na internet. Eza na bavideo mosusu ntango ozolanda yango soki omoni ke koporte yo na eloko te, moto atindeli yo yango efase kotindela yango moto mosusu te. Surtout bavideo oyo ezalaka contre liloba na Nzambe. Eza na tina ya kolanda yango te, tina suka. Donc soki omoni kaka eza na bimporte quoi, longola yango mbala moko. Tozokota na mosala nazobondela Nzambe. Nkolo bolingo na yo eza na suka te. Yawe mosantu mosantu ya Israel, nazokita po ete yo otombwana. Lokumu napesi epai na yo na nzela liloba na yo. Fungula ngai na bandeko na ngai misu oyo emonaka ya molimo, po ete kombo na yo eyeba kongumbama, na kombo na Yesu na bondeli boye. Amen. Tozali na mukanda ya Actes des Apôtres de 13 à 18. Actes des Apôtres de 13 à 18. Toyebi ke toza toujours na nzela ya kobondela pe mabondeli na biso ezali kotalisa biso tango nyonso ya molimo musantu. Tozo continue musala oyo. Alléluia. Tozo tanga makomi bien-aimé. Amen, 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 amen. Yesu alobi na suka awa, Pierre alobi na suka awa, ke Nzambe akotondisa mutu oyo akopusa na liboso ya ebonga na ye, akokomisa ye musali na ye, akokomisa ye profete na ye, pe akotika ye pamba te, akopesa ye nguya ya molimo mosantu. Eza lokola introduction. Tozozonga sikoyo na mateya ya Pierre. Bien-aimé, na acte 1 tozali komona kuna Pierre atelemaki kaka pamba te, ezalaki pe na ba oyo basalaki tango Yesu amati. Tozalaka na lisanga pamba te. Memi tango tozalaka na ba reunion mpona kobongisa mosala ya Nzambe, esengaka boyokani ezala. Soki boyokani ezali, bino nyonso vrema bozotambola nzela moko, nde lisanga ekendaka liboso. Po ete lisanga ekolisaka moto moko te, lisanga anva ekola po te bozalaki ensemble. Na tongo na lelo soki bino bozali te, ngai na kokote ya liloba na Nzambe te. Soki na telemi na te ya bien-aimé, tanke tozali biso mibale, tozali biso nyonso na kati ya lisanga oyo, yango mama kiesa fungoli Biblia pona ate ya pe liloba ya Nzambe. Nga naza na tina epai na bino, bino pe bozali na tina epai na nga. Eza pe lolenge moko na bazomi na moko oyo batikalaki. Babetaki nzeke bien-aimé. Ekutami awa na Matthieu. Alléluia. Na Matthieu 1, babetaki nzeke batala nani oyo akoki kozwa ebonga. Tozomona baponaki José oyo babengaka Barsaba, pe baponaki Pierre oyo azalaki juste na mosala na Nzambe. Bien-aimé, batelemaki kaka te pe babondelaki Bible elobi, babondelaki soki tozongi na mukanda ya Matthieu 1, babondelaki kota ba 23, babondelaki Nzambe pona
Mathieu azwa ebonga eza lokola basalaki bafiko fion ndenge tobandaki kosakana ntango tozalaki bana moke nzeke wana ekweyilaki epai ya Pierre nde Pierre ayaki kotelema mpona kosala mosala. Bien aimé, Bible ezali koloba totangaki yango na mokanda ya Actes des Apôtres 1 yango mpe ezalaki na étude biblique ya jeudi passé. Totangaki yango elobelaki biso ke Liki mutu akoma makambo oyo. Liki akoma makambo oyo azalaki même pas disciple ya Jésus. Mais Liki azalaki docteur. Liki azalaki accompagnant ya apôtre Paul bien-aimé. Azalaki lokola mukala ndenge tolobaka. Ndenge toutaki koyoka na étude biblique. Liki azalaki docteur ya loi. Liki abandaki ko traiter batuta zongisa bango mai. To bato bazali kobeta mitu. Alalisa bango na mbeto asala bango opération. Non. Mais Liki azalaki docteur de loi. Docteur ya loi bien-aimé eza mutu oyo atangi kaka makambo ya Nzambe. Eza docteur oyo atangami. Toyebi ke na 5 ministère na kati ya Bible le docteur Liki pe atangama. Batanga docteur kuna, batanga évangéliste, batanga apôtre, batanga pasteur, batanga pe na prophète. Liki pe lokola komi docteur azalaki, mais docteur azalaki likola ba docteur nyonso c'est Jésus-Christ. Amen. Yango tango babetaki nzeke bien-aimé na yango bien-aimé tozali na tango oyo ezali ke foto telema biso nyonso. Foto telema biso nyonso tozali na verbe ya kosala. Toza na verbe ya kosala mosala ya Nzambe. Batikalaki bazangaki position me bavandaki kimia te. Yesu amati Bible lobi babandaki kotala likolo. Na likolo kuna bazalaki kotala ezalaki nelina Moïse bien-aimé. Ba oyo batunaki bango bino ba Yuda bozali kozela nini? Bozali kotala nini? Elakisi kayaki ko rappeler bango. Ole sikoyo botalaka likolo metango ya kofuka melankolo esi ekoki bozali kosala nini? Nde bakendaki kosangana bien-aimé. Anva bakoma na chambre haute esengelaki nanu muta ko guide bango azala. Me lelo tokoma na biso na beglise ezui. Ta mususu pasteur aleki na ye na intercession te. Ta mususu pasteur awuti na ye na banzela na ye. Tango akokoma kaka aye kozwa parole pono koteya bato. Alléluia. Mais awa balobi ke se preparaki. Nde Pierre ayaka kozwa autorité ya Pierre eutaki epai ya ye moko te. Eutaki na misu na Nzambe. Awa deja batikalaki zomi na moko. Pona nini Jida ndenge toyebi asalaki musala na ye ase terminaki nesika wana. Ndenge moko pe lelo tozali komona biso nyonso tozali na train. Tango tozali kosala mukolo na mukolo mutu azali kokita na rena ye bien-aimé. Tongo etani ebele lelo bazokundama, ebele bazokota hôpital, ebele bazobotama. Bana mususu abotami kaka mukolo ya botami azongisi molimo epai na Nzambe bien-aimé. Me yo na nga toza na musala oyo Nzambe apesi biso. Après Pierre atelemaki alobaki na bantoma zomi bien-aimé. Soki totali Pierre azalaki pe disciple ya Jésus-Christ oyo abongamaki pona ko évangéliser. Alléluia. Atelemaki alobaki na bato ya Jérusalem. Alobaki na bato ba Yuda balobi na bango ke boyoka ngai. Bien-aimé, ba o baza disponible bakoki kofongola mukanda ya Joël 3 na verset 1 tina 5. Bokende kokuta makambo mususu na kolobela awa pema Marie alobelaki yango deja vendredi. Eza le même chapitre oyo ma Marie apesaki vendredi yango pe ngai pe nazoko exhorter lelo. Alléluia. Bien-aimé bato ya Jérusalem distraction eza bato bazalaki na balabala, bazalaki na kati na lisanga ya bantoma te, bazalaki na balabala. Tango bayokaki bantoma babandi kobondela bien-aimé awa balobi te ke
Tango bayokaki ke bantoma bazali kobondela bango bakanisaki ke balangwaki masanga yango wana Pierre atelemaki na autorité aye koyebisa bango eske na ngonga nemvere oyo biso tokoki kozala ya kolangwa bino batu ya Jerusaleme batu ya Yuda bozo comprendre loko moko te pona nini po ete Pierre azalaki na lisanga ya bantoma oyo babengamaki batu ya Galile bazalaki na kati ya louange bazalaki na kati ya adoration babandaki koeleve kombo na Yesu babandaki koluwe babandaki kotombola kiti na bokonzi na Nzambe me bamisusu bazalaki libanda bazali koyoka bango keloko nini bazali kosala balobi kesili bazwi maboma badoktere bakozala wapi ambulance eza wapi eloko nini ezali koleka kuna na kati nini oyo ekomeli batu oyo bakufeli to batu oyo bazali kolela probleme eza nini modele nini ya masanga bango bameli balangwe lolenge nini bameli bitatila bamemi lungwila bameli masanga ntsamba to bameli nini bien-aimé bazalaki koseka na balabala yango wana ntoma Pierre atelemaki bino bokanisi na ngonga nemvere ke bato bakoki komela masanga oyo ezali koleka kati na esika oyo ezali maloba na Nzambe oyo elobamaka yango wana mpe musakoli Joel komi profete Joel ayaki kozwa maloba oyo ayaki kotalisa biso yango bien-aimé liki aloba makambo ebele liki azalaki meme pa disciple yo na ngai tozalaki na lisanga bantoma te na ba12 tozalaka te meme na 70 disciple tozalaka te na tango tozali kotanga Biblia esengeli tokota na kata profondeur ndenge liki akotaki na profondeur pona kenda kopindola oyo Nzambe alonaki oyo Jésus Christ alobaki na bayekoli na ye amen. Eloba nango mama gi alobaka yango era moko bolalisaka motei pongi bino nyonso betuwa likangama mutu akobouge aza te ondire makambo ezoloba meza nango na ntina te bien-aimé tosala boye mpe mpona nini amen. Mokambi Joel alobaki ke soki botali yango na Joel 3 na verset 1 ti na 5 asosolisi yango eza maloba oyo ewutaki na Nzambe ndenge kaka liki asosolisaki maloba ewutaki na Nzambe mokambi Joel mpe aye kososolisa biso yango maloba oyo ewutaki na Nzambe yango ye pa kapitaki yango ye pa komaki yango ye pa yaki kolobela aye koyebisa bino na mikolo na mikolo ekoya bana na bino baboti na bino basali na bino bilenge ya mibali pe ya basi bakosala musala bakoprofetize bakolangwa masanga ya molimo me bakolangwa masanga ya mukili oyo te eza maloba profete Joel alobaki na mukanda ya Joel 3 na verset 1 tina 5 ezali likambu ya sikate ezali makambu oyo ya kala likambu oyo ezalaki deja banda na création ke mukolo moko tokozwa nguya ya molimo mosanto oyo kokangola mabota na biso oyo kokangola bana na biso oyo kolakisa biso nzela bien-aimé na Jean 14 na verset 6 Bible ezali koloba na biso ke Yesu azali koloba na biso ke moko tako kende pai ya papa soki aleki na nzela ya Yesu te yango na Jean Baptiste ayaki kofongola nzela ayaki kobenga biso bino bakangami bino ba incrédulité bino bandumba na beglise bozali kotambola bisika nyonso esengeli boya kokamata nguya na Nzambe nguya oyo kokangola bino haleluya alobaki boya kobongola
mitema na bino bien-aimé po ete nguya na nzambe elalaka esika sali te evandaka esika ya sali te nguya na nzambe ntango eyaka esengaka ekuta kimia esengaka elongola mikakatano esengaka bumoko esengaka bolingo wana ezala sude marke ya bolingo oyo Jésus Christ alinga biso aboya mutu moko te po ete yazali kobatela memi muyibi oyo ya pona bien-aimé ata azali koyiba akobatela ya kotika ye kokufa te kino akosala na elanga na ye. Alléluia. Yamana zolo bana mukanda ya Matthieu bamisusu baye na 9h bamisusu baye na 12h azongili ba oyo bazalaki na wenze na ngonga ya 15h akei na ngonga ya 17h alobi na bango ke bozo sala nini botele maboya na elanga na ngai pe bakomaki bien-aimé mutu alekelaki na salaire azalaki te ozali kosala musala na nzambe po ete mukolo moko ozwa salaire oyo ekokoka mpona yo. Alléluia. Bien-aimé sengelaki Pierre a s'adapter kaka Pierre oyo mutawanganaki Yesu esengelaki a s'adapter bien-aimé tozali komona tango nyonso abandaki kozala kaka pene ya Yesu mosala ya nzambe ezali ko dépendre na courage ezali ko dépendre na compréhension ezoko dépendre na mutu oyo apusani liboso na nzambe. Bien-aimé soki totali bien ebele bayebi musala ya nzambe te ebele batangaka na bango bibilia te mazokenda kozwa nguya na banganga kisi na mai mpona ya koteya liloba na nzambe meza na musali moko oyo nzambe aponi peut-être na tongo na lelo azali kosala b'importe quoi azali kosabize na basi na kata eglize abandi kosala oyo nzambe alingaka te tanke aza moponami ya mwana tozali komona basali ya bato ya maboma. Bien-aimé soki bomoni mutu ya liboma na balabala azali koteya liloba ya nzambe azalaka liboma te azalaka musali na nzambe likolo ya kokende koluka likolo ya kokende kozwa nguya ya satana ya mwana akomi koteya liloba na nzambe na balabala abimi na eglize po ete ye moko amibimisi na eglize. Bien-aimé nzambe atikilaka mutu tan nani ayebaki nzeke wana bango bayaki kobeta ekokwei lepai ya Pierre po ete Pierre azalaki moponami. Bien-aimé alléluia. Amen. Tikake maloba oyo nkolo alobaki na monoko ya profete Joel bana na biso balanda yango bana na biso tozoloba tango oyo bana na biso baza bana android bana na biso bazali kobebisa réputation memi ya bapara bien-aimé me nzambe ayebi bana nini oyo aponi mpona lobi mpona mosala na ye tanke Bible elobi na mukanda ya Matthieu. Alléluia. Na mukanda ya Matthieu 24. Alléluia. Nyonso ekoleka bien-aimé meliloba na nzambe ekoleka jamais. Matthieu 24. Alléluia. 35 yango wana ezali kolakisa liloba na nzambe kokufa te ndenge liwa ekosila te liloba na nzambe pe koleka te ndenge kobote kokatana te liwa ya nzambe bolingo na nzambe ekozala na biso tango nyonso. Bien-aimé liwa ekatanaka te na sansi ke bamisusu bazokufa bamisusu bazali kobotama bamisusu bazali kokola bamisusu bazali kokende klase bamisusu na musala bamisusu bazali na zemi mususu azali kobota. Bien-aimé elakisi ke tozalaka na montagne na se ya mukili oyo toza na escalier wana tango mati kaka escalier wana yo mataki yango moto kozongisa yo na se. Alléluia. Amen. Batikalaki wana bamonaki tokokende wapi bakaukaki mingongo mutu oyo alendisaka biso akei peut-être otiaka elika na pasteur songolo mpakala peut-être eza epai ya pasteur abonga bondela mpona ngai nga milimo ezali kotungisa nga yo mokolo nino kobondela mpona pasteur bonga. Alléluia. Me awa balobi ke bazalaki na kati ya lisanga ya bana na nzambe bazalaki na kati ya lisanga ya bana na nzambe
Bien-aimé makomi ezali koloba Pierre tango alobaki ke biso tolangwe masanga te. Eza yango tosili kotanga na premier verset awa na verset 13. Alléluia. Nde Pierre ayaki kopesa réponse ke tolangwe masanga te. Na ngonga oyo na tongo koma biso tokoki kolangwa masanga. Maloba oyo prophète Joël oyo alobaki yango ekokisami. Gloire à l'Éternel. Nzambe aza malamu bien-aimé. Kosalela nzambe ezali na esengo. Kosalela nzambe epesaka kimia bien-aimé. Ata ozali na pasi ndenge nini nzambe akokomisa yo lokola mwasi oyo ya tsunami. Tout va bien. Mwana tikali kolala ebembe na chambre. Mesika ya zali koleka zali koloba tout va bien. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé na tango apasi, na tango abisengo, nga na kufele ezalaka témoignage. Papa na nga aza na morgue na Angola, me nga nazote ya liloba na Nzambe. Alléluia. Po ete Bible ezali koloba bakufi bakundama bango na bango, me biso bato tozali na bomoi esengeli tolanda Yesu Masiya kino na suka. Maloba ya Pierre nkolo tokokende wapi tanke yo nde moto ozali na liloba na bomoi. Haleluya. Nzambe aza malamu. Alobi ke basali bana bilenge memi baoyo bazokomelaka drogue bakosalela Nzambe. Ata lelo tata lobi loba vemake na libota na nga basali na Nzambe bakobima. Na libota na nga basali na Nzambe bazali. Ata bana na nga bayokaka te. Ata bana na nga baza na drogue. Ata bana na nga babotaka par là par ci. Nzambe atombola mwasi ya ndumba. Arahabe. Haleluya. Arahabe na mukanda ya Josué, na mukanda Josué 2 à partir ya verset 2 tina 6. Arahabe mwasi ya ndumba memokonzi atiaki yene preve bien-aimé atindaki bespion oyo Josué atindaki bien-aimé. Arahaba benga. Alléluia. Arahaba bombaki bango bakonzi tango bayaki basoda ya mboka bayaki kotuna Rahabe tomonaki bato balekaki awa andimaki riske bien-aimé kobongwana ya mutu na mutu eza na lolenge bele. Alléluia. Nani andimaki ke Pierre akoki kozwa responsabilité ya kokamba lisanga mobimba. Nani akokaki kozwa responsabilité. Makomi ezali koloba tanke tozali na verbe ya kosala bien-aimé. Makomi ezali koloba na Actes des Apôtres 1 na verset 4 ayebisaki bango ke bozale sika wana bobouge te. Eske soki babujaki bien-aimé nguya na Nzambe balingaki bamonango? Soki babujaki eske bakokaki kokoma na chambre haute me bayokaki po ete bazalaki neku spirituel bakomaki batu mususu bien-aimé. Me na tango biso toyokaka te, na tango biso tozosala oyo mitema na biso elingi esika balobi koniata te yo beti tolo na kokende okei po okei komela poison ta mususu molimo na Nzambe azali koloba na yo bien-aimé. Alobi yango awa ke akoloba pe na bandoto, akolobela bamibange na bandoto tango mususu loti babomi yo kake sika babomelaki yo na tongo bapesi yo rendez-vous yo wana Nzamba kobatela ngai kwatulu okei tango kokoma kuna bake kokanga yo singa na kingo. Pona nini? Molimo ya discernement ezali te. Yango wana makomi ezali koloba na Ose 4 alléluia na verset 6 que mon peuple périt pour les fautes de connaissance. Bate bele bazali kolia poison na buzoba na bango esika yo balingaka yo te. Na tango babengisi yo kosala nini? Okozala prida omimemili mai na yo, omimemili lipa na yo na era kolia bien-aimé. Alléluia. Kolia na yo eloko te. Lelo na basali na Nzambe kozanga discernement bazali kokende kokufaka na beglise babengisi yo zongi ebembe, babengisi yo zongi ebembe okendaki na bomo yo zongi ebembe. Pona nini? Molimo ya discernement ekeleve.
Alléluia. Amen. 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 Alobaki ke basi na mibali pe bana bokokoma baprofete. Amen. Lelo profeta azalaka munoko na nzambe. Profeta akoma profeta ya internet. Akoma profeta ya bapolémique. Nazopesa bino témoignage ya muke oyo namonaki lobi. Paster Bonga oza musali na nzambe. Na confirmaki yango lobi. Oza vraiment musali na nzambe. Bien aimé témoignage ezali peut-être pasteur ayebite atiaki image moko na Facebook batu mususu bazoloba kotala batata wana bazoloba baza bamikolo me makambo babandaki koloba ezangaka bamakambo kaka ezanga nango mutu na makolo mpo na nga namonaki yango ntina te me pasteur esika azalaki agardaki silence. Alléluia. Pasteur nzambe apambola yoza ya nzambe po kotaki na buzoba ya bamikolo wana yozalaki na bango te. Bamikolo bamitombolaka bakumbisaka bamusicien bakumbisaka makambo ezanga ntina nga siko na bandaki kotala kaka réaction ya pasteur. Bible ezali koloba na biso difera ekozala na baoyo basalelaka nzambe na baoyo basalelaka nzambe te. Lelo soko moni musali na nzambe akoti na politiki landela ye aza na posa mbongo aza na posa ya bozwi me awa mutu alukaki mbongo aza te mutu alukaki mbongo aza te bien aimé awa mutu alukaki mbongo aza te tanke alobaki na bango na verset 8 na verset 4 alobi na bango bozala na Jérusalem bobouge te bozala kaka na Jérusalem. Na verset 4 ya Actes des Apôtres 1. Na verset 8, Actes des Apôtres 1, 8. Alobi kenga nazelisaki bino mpona tindela bino molimo na nzambe. Lelo profete oyo azalaka. Profete azalaka mulobeli. Pasteur profete azalaka litoyi ya nzambe. Me lelo profete akoma liteyi ya matongi, ya kotiola, ya koloba bemporte kwa, ya bapolemike. Lelo ba profete alobi likambo oyo, likambo yango esalami libongo te. Babengisi ye lisusu na internet. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sengeli tozala na molimo ya discernement. Alobaki na bango ke botikala na Jérusalem. Soki badeplasaki, nguya molimo mosanto elingaki eleka te. Soki pe badeplasaki, balingaki bakoma na chambre haute te bien-aimé. Chambre haute ezali na verset na Actes des Apôtres 2, na verset 4. Alléluia. Esengelaki basangana bien-aimé. Esengelaki bantoma basangana. Bantoma bangonde bato basalaki bato oyo ya mukili mubimba na Actes des Apôtres 2:9 baya. Na Actes des Apôtres 2:9 Bible elobi boye awa na kati na biso tozali na bato ya Parte ya Media na ya Flon na Elan pardon batu mususu bafandaka na Mesopotami na region ya Yudea na Cappadoce na Pont pe na region ya Asie na Philippien pona tanga nyonso te bien-aimé eza étude biblique tozalaki na yango jeudi passé yangwana banda mwa mobimba banda tokotaki na makambo ya paki bien-aimé banda toutaki na biso na nini na ya paki tina molimo na nzambe tozali kokende kaka na liloba moko. Pentecote ememi biso na musala. Pentecote aye kosala église. Pentecote bien-aimé ba région wana nyonso oyo ekutami wana na kati ya makomi 18 personnages oyo tolobelaki soko ke na bamboka la bango beglize ezali babisika apôtre Paul abandaki kotambola bien-aimé na balike esika babandaki kotambola like azalaki na zeli ya liloba na nzambe. Apôtre Paul azalaki na zeli ya liloba nzambe po ete akomaki musali na nzambe. Omemi ta Marque bien-aimé azalaki memi pa disciple ya Jésus. Mais
azwaki zele wana ya koexplike liloba na nzambe yango wana bango mibale na marke Jean na Pierre na Matthieu bazalaki badisiple ya Jésus batangama na evangile me Liki na Marke bazalaki memi pa badisiple na kombo ya ntoma awa na mokolo ya Pentekote bazala te bien aimé yo mpo okoki kososolisa ozalaka te na mokolo ya Pentekote me ososolisi ozalaka te na mokolo ya crucifixion ya Jésus me oye mpe kososolisa biso liloba na nzambe mpo na nini connaissance oyo nzambe apesi biso komimona pamba te mama kofukama komimona pamba te papa kofukama ata ozokoka kotanga te zalaka kaka ta na maloba mibale na mokolo ata kaka verse moko ya bibilia ekobongisa journée na yo nzamba ya lola apambola biso tozobondela biso nyonso tozobondela mpona tokanga priere na biso tobondeli mpona liloba na nzambe yebisa nzambe ke nalingi natikala na Jerusalemi mpona mosala na yo liloba biso tokozala na yango totikala na Jerusalemi loba ke nzambe nalingi natikala nazela osalela ngai nguya na nzambe kitela ngai tobondeli au nom de Jésus éternel Dieu de miracles le Dieu créateur le Dieu tout puissant le roi des rois le prince d'être adoré Seigneur le prince d'être loué papa natikali ndenge Abakuke atikalaki natikali ndenge Abakuke atikalaki natikali ndenge Abakuke atikalaki nzambe natelemi nakwe na poste nanga Seigneur na ye kozela eyano papa parce que yo ndo ozali nzambe na bikamwa parce que yo ndo ozali nzambe na Abraham parce que yo ndo ozali nzambe na nguya éternel digne de louange liloba na yo ezala mwinda nzambe na motema na ngai liloba na yo ezala nguya na bomoi na ngai bana na ngai lobi baprofetize bana na ngai lobi basalela yo yawe nalingi natikala na ndako na yo kino suka ya bomoi na ngai nalingi kokite trottoir na yo te Seigneur bana na ngai mpe bakite te tambusa bana na ngai na nguya ya liloba na yo nzambe au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen.